Voilà, merci. Bienvenue à Télé 24, DTFC Bino, malgré mon peuple d'Ali. Nous avons changé l'air, bien surtout, pour mettre Bino qui est aux Bino. Voilà, les expositions. Des beaux hommes de l'image de Zoleka, tout le monde est aux Ala, Tina Souka. Il y a ma solo, parce que John Congolo, et puis famille de Congolo, Bazaki, Batu, Batu. Il y a un salé Télé 24, Tina Souka. Il y a ma solo, donc, et puis nous allons commenter la bateau, on se retrouve juste après l'image que sur moi commenter au salam. Merci à l'équipe technique, merci à Olivier Bolazan, merci Gervais, merci à Mathieu sur Télé 24. On se retrouve juste après. Merci. Emmanuel me consoler, passons mon temps à la louange.
Hey Yahweh, Dawidi alongaki Goliath, Poe azalaki na molimo mosantuwe. Yoshua atelemisaki Moïse, Poe azalaki na molimo mosantuwe. Eli akangaki mbula o, Poe azalaki na molimo mosantuwe. Otoyo azali na molimo mosantuwe. Yakomaka moto o Nzambe o, po nyonso yazali koloba o, yango ekokokisama Molimo santo yazalaka nefanelo na ye, yafanaka se na motema o. Molimo santo yazalaka nefanelo na ye. Ezalise motema o, kasi ebele ya mitema bato ekomi efanelo basusi pe ya baproblème. Koina epai, koboma epai, kotonga epai, kofinga epai, wana ata soki yo obeleli ye. Yako yoka yote, yako dima yote o, tanda mbeto nakata motema bebelela ye. Yako yoka yo, molimo mosantu Oh Jésus, je suis qu'un pauvre en esprit, Seigneur. Être pauvre, c'est aussi quelqu'un qui n'a rien à dire sur ce qu'il possède. C'est pour cela, moi aussi, en vérité, la bénédiction qui enrichit ezalinde molimo mosantu nakati ya moto. Sokoza na ye nyonso epesameli yo, na motuya kozala na ye na motema o. En réalité, dans l'homme c'est l'esprit de Dieu. Sokozangi Nzambe osana yo ndebembe, yango na vinanga nalingaka kozala na ye. Yakae molimo mosantu na beleli yo. Molimo mosantu nakata moto.